Bonjour, bonsoir, ma grande famille. J'espère que tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous avons battu le biseau. Nous continuons toujours à combattre la télévision biseau dans le Colario. Et moi, je que aussi longtemps on va te la biseau, to continuer à cacaper to bandaka kozala na ngolu na épée na oyo wapi ye asotia kati na biso poto eba na ko partager. Pourquoi pas tout tel bosso pour ceux qui te télémi ou na makasi na biso de nzambe wana bateli yo donc c'est qu'il faut tout tel bosso il y a sujet na biso et après de to boya pour na ko développer au ezali sujet na biso ya mokolo lelo tendre père Yahweh to pesio merci pambola mama ngebe na bule papa na Yesu Christo nzamba lola nzamba buya nzamba bomo na biso nzamba bateli yo protéger merci na bomo ya papa maman de ko moi si mobali azuli bakwa ko landanga Yahweh te recommander la biso à masolo c'est dans le bon ya bonzambe nous en a biso début jusqu'à la fin papa lobela biso assister biso Yahweh tikete ngaza l'instrument à pamba début jusqu'à la fin papa on lobela bana na yo oya yo te to chasser ya tikete auto zo partager côté vendre ça misala kati na ba vie na biso Yahweh to kozanga te na kokumisa yo po te lokumu ekozonge pai na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth amen. Voilà, nzamba zwa lokumu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia tozoko bakaka ensemble et merci na ba ibanso o bazosala ba partage ya ba vidéo na biso merci pe na yo mutu o mbala liboso lelo ozwi libaku ya kolanda biso en tout cas na osenga na okaka oyeba na ko s'abonner vraiment ba liboso ozwi libaku ya kolanda biso s'abonner merci na ba famille merci na ba papa ba mama o nyonso tout bazo partager bazo commenter ba vidéo na biso pourquoi pas ko liker nzambe alola apambola bino tolobi toza masolo ya libala tozobeta masolo ya libala tozo partager expérience ya ba couple tozo partager ba conseil ya ba couple tozo partager pe tozo la kisalolenge nini oyo mwasi akoki kozwa soin ya nzoto na ye pourquoi pas mobali oui parce que ceux qui tolobi soin ya nzoto ya mutu ezaka mwasi te mobali pe fois zwa soin ya nzoto na ye mobali pe fois ayeba na ko s'entretenir malamu na lisungi pe ya molongani na ye. Voilà lelo sujet to ena lelo pona babalani tozobela mingi penza babalani ba couple voilà sujet ya lelo vraiment to ekolobela o ezali très important vous savez quand on toloba toujours que mariage eza lien sacré et eloko oyo eza sacré ezala toujours na bénédiction oyo ezalaka derrière yango eloko oyo eza bénédiction euti epa nzambe ezala toujours protégé voilà pourquoi Bible ezoyebisa biso que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin donc cela veut dire comme mariage eza institution ya nzambe comme libala eza eloko oyo nzambe nde aétablissa yango ezala toujours protégé ezala toujours na bénédiction moko oyo ezalaka derrière yango alors bato oyo mibale basangani na lien sacré ya mariage donc faut bénéficier na ba bénédiction wana faut vivre ba bénédiction wana ezosenga na bato wana pe ba comprendre eloko yango oyo eza libala ezosenga na bato wana pe bayeba eloko nini oyo bango bakesala pe na kati na libala yango ezosenga pe na bato wana bayeba façon nini oyo bango pe bakoki ko se comprendre to ko se comporter plutôt pe façon nini eloko nini oyo bango bakoki kosala na kati na libala oyebi libala eza eloko oyo te ntango boza nango bozo vivre na hypocrisie ce n'est pas bien hypocrisie na kati na couple eza mabe vraiment na sujet na nga lelo eza mwa bakwa ebele soki nzambe abateli biso tokodéveloppe yango lisusu prochainement mais moi tosisina nyonso mbala moko diku eza te tokokende yango malembe j'espère que semaine oyo tobandi tokoyeba lisusu na kopesa to mpe kolobela mpe eza baparti mosusu to mpe bapoint mosusu voilà tozolobela ntango lelo tabu na hypocrisie na kati na couple bato oyo basangani tolobaka toujours ke libala ezalaka makambo ya mikolo cela veut dire ntango bazoba mikolo baomona moto aza na maturité ntango bazoloba mokolo baomona moto aza na maturité donc cela veut dire baomona maturité na kati video ezalaka dernièrement na otayi kolobela likambo ya mobali un homme oyo
andimi ko quitter ndako ya parents pour asangana na mwasi. On parle d'un homme, donc cela veut dire un homme mature, ou la maturité ayebi kakei pour construire foyer na molongani na ye. Donc cela veut dire que na kati na libala eza batu mikolo, bato baza na maturité, bato basi bakoli, bato o basi ba comprendre makambo ebele. Et na kati na libala pe Seigneur akoyeba na kosunga bango po bayeba ko se compléter les sources na kati na libala, parce que tant to yaka libala mutu moko asaka ko kazala te ni mwasi ni mobali. Donc cela veut dire maturité, car déjà tant que c'est venti na makambo susu ekosala ki comprendre libala, ou comprendre oyebi que moi pas responsabilité, voilà. Mais na kati ya libala, au fur et à mesure bozokola, au fur et à mesure bozozala ensemble, et ça permettre bino bo se découvrir, et ça permettre bino bo découvrir makambo mususu pe boyeba makambo mususu. Alors comment bato ba se découvraka na kati na libala? Ezala na nzela ya dialogue, na nzela ya lisolo. Siko lisolo oyo toyekolobela lelo, dialogue oyo toyekolobela lelo, dialogue sur les plans sexuels na kati ya couple. Dialogue sur les plans sexuels na kati na couple. Donc cela veut dire couple bokoki kozala na tabou te. Boza mwasi na mobali bosangani bino mibale bozala na ba tabou. Donc bino mibale so bovandi makambo ezo concerner sexualité na bino, vie sexuelle na bino, ya bato mosusu te, ya bino moko. Donc ya bino mibale, mais bwana soni nango, boloba yango te, bo partage yango te, omona ka na to so makambo wana kwani. Pourquoi vous avez dit que tout se multiplier, vous soyez fécond. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Une seule chair, on va comme à ondeni. N'est-ce pas tant que n'est-ce pas la bosangisi nzoto de sala que moi sina mobali ba koma eloko moko? N'est-ce pas tant moi sina mobali baza na intimité? Mais voilà, mais c'est pourquoi moi sina mobali yango po ba aborder sujet yango ba ozana tabou entre bango mibale. Et ça te que botie ba bokilo wana, parce que na miso ba bokilo kutu so iboke na miso ba bokilo kutu tine église bo so nganga nzambe ba ko yesa bino embrasser fu bo sanyo kutu na miso batu ba moni. Et bon soki bino moko bo vandi bozo solola, bozo partager, ozo sala que moi si à se découvrir, mobali à se découvrir, moi ça yeba mobali na ye, mobali yeba moi si na ye, pour que ensemble ba yeba na ko se satisfaire. Parce que ceux qui bosa na tabou, boso solo la lolenge sengeli boso aborder sujet sur les plans sexuels et entre bino mi baleza pas si pour se satisfaire na kati intimité na bino. Nde omoni makambo wana lelo ezo kotisa infidélité pe ba dégâts ya ndenge na kati na couple. Pe ba dégâts ya ndenge na kati na couple, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi si alibala mobali alibala bino mibale tango bosangani boza ba mature, boza mikolo, boza ba responsable, boza batu oyo déjà sur le plan sexuel couple ceux qui bolongi déjà côté wana babiloko mususu etikali boza na facilité ya olongango. Boza na facilité parce que déjà boza déjà épanoui sexuellement. Déjà couple au baza épanoui, donc ça veut dire sexuellement ba kolisi intimité na bango, ba kolisi intimité na bango. Donc tant ba kolisi intimité ba yebani davantage, ba yebani mingi, ba yebani makasi. Donc cela veut dire ba toana ba kolonga na ba biloko mususu ya mike oyo be ko komela bango na kati na couple. Mais siko tango bino mi bale boza na tabou. Moi sina mobali, moi ça yebite, mobali pas satisfaire ye, mobali fa sale ndenge nini, mobali ayebite, akoyeba ndenge nini soki yo yebisa yete, akoyeba ndenge nini soki bozwa temps ya ko partager sujet wana, so bozwa temps ya solo la mote, muninga oyeba ndenge. Akoyeba ndenge nini. Alors eloko esenga ka batu ba yeba na esa ko solo la, esa dialogue. Ndo moni tabu wana ezo mema hypocrisie otolobeni. Donc mona mwasi na mobali ba na intimité kuna na mwasi na mobali surtout mingi omona basi mingi omona basi. Donc omona mwasi kuna ba cri de joie, ba cri ya lokuta aso kata chuite aso kata ndoko te. Donc yesa sela ganga kaka polo kwa ya yebike ba ganga kata ba sala makambo ala fo ganga po muninga non.
Et ça, bon côté, même dans mission nzambe nzambe osepela na bino te parce que bozo ça les loko eze kobote boza bato ko boza lié na lien sacré ya mariage ya eloko nyonso eze sala na kati ya lien sacré ya mariage ko ezo pesa nzambe lo o eza ya malamu o nzamba tia atinda biso to sala ngo na kati ya libala epesa toujours nzambe lokumu epesa toujours nzambe lokumu siko soki ozo sala eloko wana na kati ya hypocrisie na kati ya hypocrisie pourquoi parce que bosolola te bozwa tante boyebi kutu te ke mwasi ayebi kutu te mobali nanga fo satisfaire nga ndenge nini mobali pa yebi te ke mwasi nanga fo satisfaire nga ndenge nini donc voilà quoi pona bino ekendaka bongo donc pona bino boyebi kaka ke tokotaka na chambre soki tokoti na chambre ekendaka boezokaka boeza mpe na bato mosusu même debi bayebaka te eloko te ayebi te ke fo asala ndenge fo akenda ngo ndenge fo azongisa ngo ndenge nini donc nde ozomona ke mwasi na mobali siko bino mibale déjà ntango boza na tabu na kati ya couple mais bobota bana na bino nani akoencadre bango bana na bino bazala encadre comment nde omoni lelo bana ebele baobeba génération ezoya nsima ezobeba pourquoi parce que bazokende kodécouvrir yango na internet bazokende kodécouvrir yango na bandenge oyo esengeli te bazokende kodécouvrir yango na ndenge mabe mpe bazosalela yango na ndenge mabe na ndenge oyo selon bango bazoyokela or papa na mama soki bavandisi bana na bango kosolola na bango na ndenge ya kimia kosolola na bango toza babantu oui mais il faut koyeba kosolola na bana d'une manière na ndenge ya sagesse de façon que bana bacomprendre ntango bana basi bakomi bamajeur ntango bana basi bakomi na baage moko boyebi ke azocomprendre eloko nini oyo nazoyebisa ye eza mpona bien na ye parce que nga moko mama na ye nga moko papa na ye nayebi eloko nini nazoseme ya malamu kati na mwana nga même si ake kodécouvrir yango libanda ekozala pasi mpo asala yango na bandenge moko ye parce que ayebi déjà ke kuna na ndako ya baparent balakisanga boye bayebisanga boye c'est très important c'est très important bana ebele mpe bajeune ebele mpe elo bazokende mabala bazokende kofute bazoyeba te eloko nini fokende kosala na libala ayebi ta yambaka mobali ndenge nini basalaka mobali ndenge nini soki aye bazakosala mobali ndenge nini pourquoi parce que baboti balakisa ye te surtout mingi kote ya bana basi ezalaka mingi devoir ya bamama mama ayebi azwa temps ya kolakisa mwana bachose wana te azwa temps ya kovanda kopartage na mwana te ntango ayebi ke mwana wana azose prépare déjà mpona kokende na kati ya libala couple faut kolongola tabu na kati ya couple tabu eza mabe tabu ezomema hypocrisie na kati ya couple parce que bosola yango te oyo ofanda mpe na kwene ayebi nanga te ye mwasa oyo mpe fani naotayele nano natala nano ozotala nano ye pa otala nano ozotala nano ye pa otala nano bozokeka bongo lelo oyebi mobali oyo ayebi abanga nzambe te mobali oyo abanga nzambe te mobali oyo abanga nzambe te na kati ya ndako ne mama soki aza satisfait aosala semblant te akozwa baclique na baclarke na ye ake libanda akeluka kote akose sentir satisfait akesisa baposa nzoto na ye ake komisepelisa kuna sikoyo deja yo mwasi soki deja ose consacra oyebi ke nzoto neza mpona mobali na yo mpa na yo kuna ezosimba te yo mobali azose retrouve te mobali abimi ake libanda yo mwasi otikali okosala bajeune priere okokuka mabolongwe okomata bangombe okosala boye or eza eloko eza pa responsabilité ya nzoto fosala. Il y a des choses où il se réglaka sur le plan spirituel. Il y a des choses où il se réglaka sur le plan physique. Donc, maïda makila on sa batia na nzoto apesa do yo fo saelango. Maboko o yo fo saelango, nzoto o yo fo saelango. Siko biloko wana ezaka ateke yo ko yobuka mabolo. Okende buka mabolo ngo mobali na bimili banda oui, obuki mabolo nzamba sa nzamba mawa. Azuka toujours ko pesa gloire na kombo na ye. Alors ça la pe ki mobala zongi. Mais siko be fort nini oyo ko sala sur les plans physiques. Oyo sala ke mobali wana abima libanda. Oyo sala ke mobali wana abima libanda. Ba mama mususu mayebi singa balobi mama abi ba papa mususu soko zo aborder sujet wana akobanda koloba na oneti mwasi moko asala kala awona oneti mwasi moko yebi mingi osala mingi ba papa to éviter loko wana ezana basi nyonso tuté omoni lelo basi bazana posa wana ya koyebebele
biso nzamba sali biso grâce toza esika wapi bo tozo kambama na ba mama na groupe WhatsApp na biso tozo évoluer tozo sentir eloko wana tozo yeba ke basi lelo baza éveillé basi baza na posa ba découvrir ba yeba ebele na ndenge ya bien à moins que bato ba okende ko cacher vie na bango ba âme na bango pona ko kende ko découvrir makambo oyo bango moko ba yebi mais moi si oyo aza na posa apporter bonheur moko apporter quelque chose na kati ya vie de couple na ye ozomona ke basi bana posa ba yebebele. Donc ce qui moi si a découvrir attendez maman bien sauté ya moi ça yoki aleki na page moko yoki maman moko azote ya mala moi ça yoki alobite na mema na ke to sona mbanda ngapoto bomisa na kati ya couple na biso papa pourquoi yo benga moi si wana salaka pourquoi yo benga moi si wana zandumba ozomona ke mibali mususu bino moko pende bozo pousser pasi na bino na ba attitude mususu oyo so memela bango ils ont ma hypocrisie. Ozomona ke mutu ayebi mazo jouer na hypocrisie pourquoi parce que ayebi ke tango ya ozloba retour ekozala mabe or ce n'est pas ça papa pita mo uta pana bino ya libala ozalaka ya okoka 100% te moi si non pas aka ya okoka 100% te ensemble aussi longtemps bozo évoluer bozo kola bozo kende bozo évoluer bozo zo expérience bozo découvrir bozo samba kampo ezo sala ke boy bana ko partager ensemble. Ya omoni lelo basi mosusu bakoma na bango kobanga même kobetela ta mobali na ele passé na ye po ebe question na beteli le passé na ngai un jour soki likambo ekomi boye yo tala yo fo ye bakaka ti yo mto zalaka boye yo mto salaka boye non papa passé ya mutu eza passé mutu oyo azanga passé na mokilo azati asate mutu nyonso to aza na passé na ye peut-être yo bomba ya yo boya koyebisa mwasi no mais ye na bolingo aza na confiance apesa yo ayebisa o passé na ye mais botika le passé leka na passé bino botrache nzela na bino ezotala bino liboso po bokende construire foyer na bino ndenge esengeli pourquoi ntango nyonso soki moninga asali erreur ou bien moninga ya beteli yo lisolo ou bien aye na expérience moko boye po bokotisa yango ya malamu na kati ya vie de couple na bino po améliorer po vie sexuelle na bino ezala épanoui vie de couple na bino ezala épanoui il faut traiter moi si on a des asalaka des moi si asalaka la des moi si ayebi mingi non ce n'est pas ça. Pourquoi baloba dialogue na kati ya couple kasi dialogue na kati ya couple tant baloba ezaka keto loba okotisi combien oye kotaki lobi oye koti lelo to saindeni bana lobi faut ba ke classe non couple tant ba dialogue il faut ba kota na profondeur. Faut pas côté na profondeur donc cela veut dire faut pas partager ce qui est important ouais ils ont ça là que vie de couple na bango ezala épanoui vie sexuelle na bango ezala épanoui c'est ça un couple c'est ça dialogue na kati ya couple on parle de tout sauf de rien couple hypocrisie ezala raté couple tabou ezala raté ozomona ke ozana mwasi na kuna na intimité mwasi azoganga lokuta yo bia mwasi na kapena zo sepela na zo satisfaire mwasi na nzoka zo sana e semblant azo sala semblant papa pour aborder ki sujet wana yo traiter ki de ndumba o traiter ki de mwasi yebi mingi si kwa sali atiki okenda ngoka bon ozoyiba te ko zo boma conjoint na yo ozo boma mwasi na yo petit à petit na kati ozo boma ye parce que batumi balo basanga nto basanga na kati ya intimité faut savoir que koza na kati ya intimité eza travail esprit ne travaillaka esprit faut travailler pour ebimisa le meilleur de yango siko tant mutu azo travailler l'esprit te tant mutu wana aza peut-être na éviter choqué ou bien nini je sais pas moi comment employer mo wana et continue que mutu wana a jouer na hypocrisie. Et continue que mutuana a joué na hypocrisie yango ndeza ko détruire ba couple lelo yango ndezo koti s'appelle infidélité na kati na couple kala toyeba ka mibali nde basaka ba infidèle na kati ya couple mobali nde azaka infidèle l'autre comme mon infidélité tina basi l'autre comme mon na basi mabala ba komi ko déconner mais c'est grave ça c'est grave moi ça libala ko déconnecter moi ça libala zo que nous déconner pourquoi qu'est-ce qui se passe Nini pousser moi si wana akende ko déconner. Je ne suis pas là pour encourager pas si on va so kende déconner. Mais nazo lo ba faut savoir et loko nini ezo tinda pas si wana ba sala ce genre de bêtises. Ba commettre ba bêtises wana ba adultère wana ba n'importe quoi. C'est parce que na kati ya couple na bango tabou bien na moi si na mobali.
solo la raté sur le plan sexuel. Moi, si on a mobali ne basali bazan de mariage, mais a yebite le lengeni mobali wana yebite le lengeni a simbe la moi si na ye le lengeni a salela na moi si na pour moi si na ye bana ko sala satisfaite. Moi si wana yebite le lengeni a salela na mobali ne pour mobali wana sala satisfait. Mobali do kwa sala ne sembla de so ayebi nzambe te. So ka banga nzambe te plutôt. So ka banga nzambe te azana ba principe te a rozwa ma papa na ye ba sana yewana ake pa Marie-Jeanne ake luka Marie-Jeanne kuna akosala bisala sala Marie-Jeanne asali yango boni moko balobaka ke mwasi zala maîtresse ya mobali na yo zala femme ou bien épouse ya mobali na yo ezala pe mama na ye parce que tous les trois choses ezala rôle nango ezala ba rôle nango oyo faut jouer na kati. Donc quand il s'agit de la maîtresse à mobali na donc aux maîtresse à mobali na tu te comportes comme nengewana. J'espère que vous comprendrez nga. Tu te comportes penda bongo nengewana penda tali penda biyango oyo na zwaka ye na besika wana to boyo tanga kombo ni mais tant balobi épouse ça wana pour compléter. Épouse ça wana pour bakisa un plus aza aide ya mobali na ye donc ba bengi mama aza oya so tandele biloko na mesa lié azui bilamba na sokoli azui soin na ye mais côté qui maîtresse ne makam donc tant que vous vendez si tabou na kati ya couple mais mabino na hypocrisie alors que hypocrisie place hypocrisie ça cela veut dire qu'il y a pas l'amour. Pour ici, quand moi je ne pense pas qu'hypocrisie est régner wana. Donc cela veut dire que tant hypocrisie est wana, c'est que bolingo esate. Alors tant bolingo esate, nous allons visiter couple wana ndenge boko bénéficier neni na ba bénédiction ou accompagner ka mariage. Faut que l'on la tabou. Couple faut que l'on la tabou na kata couple pour vivre na hypocrisie pour ça la normal parce que bana o ataka bana o bino bobotité pour ça couple bo bala pekala les gens ba tout peut être batala bino libanda couple wana lelo lobby couple moko boye jeune couple moko boye ou bien ba o ba ça ba prétendant ba nga ba kende ba yé pour encadrer bango bo pesa bango conseil plutôt pour ce qui concerne le mariage la sexualité dans les mariages maman papa côté à bangonini aussi on a bino mo nan bo aborder ta sujet de lo lembo na bino mi balé face à face boy et loba ta ni kamwana de loba ta sujet de sko bana batu boye bisa bangonini bana batu boye bisa bangonini bo encadrer bangonini couple faut longo la tabou couple faut que vivre le ko la batu oyo ba mature le ko bato baza mûr le ko la bato ba koki na kati ya libala ebi ke toza na kati ya libala il faut boy vous savez tant bolongi déjà sur le plan sexuel ba blo no so mikem kitikali o eza facile bolonga ngo pete parce que aussi boyebani parce que donc bino mi baleko donc boyebani na niveau moko boyeke y a pas moyen quoi donc mutu moko te kuta koyawa ye biso boyena so yeki ka be so bo na conscience na bia te wana yete na yebi mobali nanga donc boyoka batu musu baloba bongo yoka atena kisi yepe na kisi moi ça na tena kisi mobali na te no atena kisi te kisi bolingo nde yango wana donc il faut kolongo la tabou kolonga yango il faut partager il faut parler de tout sauf de rien tant ba yebi siyo dikam concernant ba no oboya ngo po yebi tant ba yebi siyo dikam concernant moi sinon oboya ngo po yebi pourquoi parce que bo solo laka bo partage ka bo yebani makasi tina kati. Donc cela veut dire tant bato bayebani makasi tina kati mutu aya okosa muninga pona muninga mususu azate po basi balonga ba couple tout longo la tabou ezo mabiso na hypocrisie na kati ya mabala hypocrisie ezo infidélité et même ba dégâts et même makamba mabe ya ndenge na kati ya mabala o ezo sunga te o ezo pesa nzambe lokumu te alors que libala eza lien sacré eza loko eza sacré donc bato bazana loko eza sacré faut ba bénéficier na ba bénédiction wana faut ba vivre yango faut ba vanda nango pour lokumu ezo mepa nzambe ngana tiki bino pona lelo vraiment na yebi ke toko développer des sujet toko parce que tant na oyoka susu ba mama ba koloba na koya lisusu pour na koloba pour na ko partager sujet alelo et concerné ka ba mama te et concerné ka ba papa te mais ça sujet ezo concerné ba tumi ba lero baza mwasi na mobali ba na kati